Ouais, bana Suisse, bana France, bana monde entier, bana États-Unis, site ezakara moko. Et puis ba kosa bino na mangamba ba site. Obeti na okara www.congoyasika.net. Ya ye moko le boss des boss Maurice Mukulu, muta simbi idéologie ya ba site. Awa boko raté mission te. Awa boko zappé mission te. Ben formation tout ya kin. Ben formation tout ya RDC. Botalango www.congoyasika avec monsieur Maurice Mukulu. Qui est? Est-ce qu'il y a Facebook, mais bon, tout n'a nini. Site moyen lengi. www.congoyasika.net. Bon, tout n'a nini, ben information solo. Talara tolobeza Congo ya sika. Donc nyuso ya sika le kana awa bino na poto partout dans le monde. Bozwango kitoko et puis na site ni ya solo. Na sepeli sibino. Nana libino ngo boss Maurice Mukulu. Non na monate elenga boye. Tozwango wapi? Sko bini. E apo ba site mususu wana o esa ba makela pamba bakata apo ya solo yango eye. Botalango bo sepela ba messi noir ka awa ba artiste solo ya ba politicien ya ba nani nyonso to gumba ba information ana to elibino ngo na Congo ya sika. Moi suis-moi, bana poto, bana Congo mobimba partout dans le monde. Et l'eau quoi c'est kango. Donc bozela ki trop, boko zapper les sous-souté. Donc ba o ba yo ga chuluba. L'onda tu dis bien donc au sommet au terrain information est bien. Malwa ki toko, bintu bi on se donc tu ensuite tu na mu Congo, l'Afrique, wapi. L'onda ko site sika. Donc ki toko. Donc www.congoyasika. Donc botala bilo sika. Yango ana ko .net donc danger qui donc moi suis moi. Donc mutu na mutu aye baninga simba mwana na ye. Donc na minute yo ba batami, baza ko batama. Et puis ba batami na bientôt ba kota tina sema bile biso to mata. Donc mbule beti. Donc na minute yo ko ça para trotter. Donc il baninga otala so lingota ma bien bilo kwa sika ba info bien aux alango sir. Landa yango www.congoyasika. www.congoyasika.net. Babi site ya moko. Babi songonga masola ba politicien babi kuna. Bazala mangwe belé. Même masola lokuta babi songonga masola solo. Babi ya lokuta te site ya moko na répéter www.congoyasika.net. Bana poto mokili mobimba tout entier obozola nanga na minute oyo eza Sandrine Mungoza donc na kati ya www.congoyasika.com. Donc vraiment ceux qui besoin a besoin que vous allez informer ba news oyo loka kala ezala raté na site na biso donc ba masika yande boromona na compagnie yanga moko Sandrine Mungoza na le boss Maurice Mukulu premier journaliste donc ezala jamais peut-être qu'elle a jamais causé. Donc tout ça on a pour nous informer bino. Donc on répète à www.congoyasika.net. Bonjour, bonsoir. Bana monde entier. Bana poto. Bana partout. Veut dire to côté na masola internet. Site yaka moko www.congoyasika.net. Bana poto, bana Londres, bana partout. Si vous en avez besoin, ya koye ba news. Omona, ba musicien, ba comédien, ba politicien. Beta kaka www.congoyasika.net. Okomona, okokutana donc ya sikeye lisusu koleka ndenge zalaki. Alaska mo seka na pointe. Hein? D'abord mon équipe mobo ya mbinga evimba équipe à costaud evimba donc
mutu nyonso boza na besoin na ye bokomela biso bokomona ye na Congo ya sika.net ya boss na biso mukulu premier Maurice Talakak. Donc ma solo na internet c'est lali balali esike zate